naza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazareth lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le nazarien bazaki na bilongi moko forme na bango moko image na bango moko elobaki place oyo ezolobela sur la trinité mo azalaki na vola azali Christ na taille ya église azodirige père na Saint-Esprit bazaki na nsima e bao bazaki na nsima basokipaki na nga te o azalaki na vola nde motu azotalanga na miso ya bango azotalanga tonga na kolela na monde na bango bazali kozela bazoya na mwasi ya sika basutuki fete na bango ebongwani ekomi matanga nakuti ebale ya munene natala na ebale moto aza te na nsima moto azokimisanga akomi pena pepre na 100 metre natali na mibwaka na mai nakokufa nasala eloko nini mpo nabika awa nayoka na kati ya mai mouvement ya eloko moko ya monene ezo ya natali nalobi papa bazaki na motoka na vola papa eloko nini oyo ozoprouve oki wana ezalaki yesu masiya oyo apesaki mokongo. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazareth.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, olingi visibilité. Contactez les Nazaréens, 100% chrétiens, toujours vos amis. abangi na musisa ya libota na bango déraciner tango apikoli musisa wana c'est-à-dire abangi komatisa mutu même lelo ozo na basali na nzambe mususu atia mati makasi akomi moto na nzambe munene bamusu balobiki asimbikisi mais eloko nga na yebi yesu aza na capacité ya kopikola musisa ya pasi ya souffrance na libota mutu abotami mpe kotombola ye asala ye moto munene nzambe na bengaka ye le dieu des œuvres achevées soki abangi misala atikala ngo na suka te tala esika akendeki nano kokundola abuka nano eloko wana mpo ayebaki ke ntango abengani satana musisa wana ya libota na ngai esika na wuti ya lwa ya mobeko ya komboma ekozonka mpona kobanda kosala misala na bomoi na ngai apikoli yango ntango apikoli yango nabimi na ye na ndako wana nakomi kosourire nakanisaki nyama ye mpo na kolia nga soki aye mpo na koninisa nga na kati ya ndako oyo nazalaki ndako ya bakoko na nga na bakokolo ntango nabimi na kati ya libota tokontinue na promenade esika tokei esika ya liboso na mitali ndenge nabimaki na ndako wana nazalaki na bilamba moko ya bandwekele bilamba moko epasuka bilamba moko ya moto awumela na likambo moko kala achangeaka te à côté place ya liboso tokoti na ye tokoti bâtiment moko bakomi restaurant bakomi boutique d'habillement tokoti esika ya liboso na restaurant ntango tokomi na restaurant alobi na ngai okolia nini donc préféré namela miliki nalia nalimba namoni na sourire alokopesa biloko wana sengi nazwi miliki nazwi lipa nale esili bato ebele balobaka kolia na butu eza kaka kindoki eza kaka milimu mabe bazoutilize yo bon kolia wana ya butu eza na lolenge ekeseni eza na kolia moto azolia misuni aliaka misuni makila komona na wenza azoteka misuni na mesa me na bomoto asalaka commerce ya misuni te akokomona azolia na bato isanga bato moko bato wana baforma na bango ndenge mosusu yazaka toujours na bafeti azoservir na bafeti okozala lolenge ya moto aza utilize me kolia lipa soki otali malamu na Nouveau Testament
régime Christ atikela église ezali kolia lipa ozaki mosuni na ye yango lelo tozofeta ngo lokola paki alors ntango nasilisi kolia ameminga na boutique d'habillement batali likolo bilamba kitoko bakoni bilamba nyonso bakangelinga naye kotuna question moko naye papa nalie kuna nazwi bilamba awa namoni ofuti te mbongo bato opesa te asourir abe nasina futika betinga na libeka abe nasina futika makambo na biso lishimi na biso yesu memangona ekoloso afuta nyongo na biso ya lisomo toye kobima na ye tokei place mosusu bandeko ebele bapesa nga motuna oyo nazoprofite kopesa réponse mama tomonako kaka otala baplante te osalaka boetala bijou te moto ya moto aza na lolenge nzambe abengani voilà na ntango nzambe azobenga motu aza na makambo basololanga nayo bayokana na baliasi nyonso nzambe akoyebisa yo kosala o te kosala o te oyo nzambe alobi mpo na nga eza mpo na moto mosusu ezali mpo na nga moko alors ntango na ye kobima wana tokota na place moko ezalaki salon ya coiffure esika makambo batunaka wana nde yango wana nakomi kuna namoni balongoli nga nini na motu batienga motu na mai basokoli salite ezobima salite ezomesili bapenye nga suki na nga bien ntango bapenye suki bien bazwi kote moko bapesi nga kitambala mouchoir de terre bapesi nga chapeau nalati nano kitambala na mitali na miroir naseki atuninga nga bina bibi kitoko osepeli nango nasepeli nalongoli ezwa chapeau nazwi chapeau na tie natali na miroir na salon wana nyonso ezobimisanga chapeau modèle chapeau kaka namonaki ka chapeau ya boye ndenge olati te chapeau kaka bachapeau kaka ya boye ezipi kaka motu po tozala na chapeau mosusu ezalaka boye chapeau mosusu namonaki ka chapeau akozipa motu boye andenge nalati natala boye na mitali na miroir na balikoloba nabimi bien par rapport a ndenge nazalaki na ndako wana oyo kozwa nga nakomi propre nabimi bien kobanda wana nde modele na nga batikelaki nga yango c'est pourquoi moto atunaka mituna wana zwa résultat yano ya motuna yango wana tobimi esika wana tocontinue na kati ya promenade avec Jésus na promenade wana bien aimé nakei koma place moko place wana nde esalaki nga somo nakomi namoni libanda clôture moko ya monene libanda bato bafandi bazomela mwa verre na bango moko biso totelemi na papa wana loboko pomme de main loboko yango moko eza na manzaka milai eza na biloko moko ya noir esimbi neti bapoudre oyo ezaka na kati ya pile ya batorche oyo totyaka na batorche ezoleka ezobwaka soki eningisi boye ekwei na kati ya vere eningisi boye ekwei na kati ya vere ekwengisi boye ekwei na kati ya vere bato wana bazoza bazobi papa tosinyoli bango banyola te baokufa eza poison alobi eza poison te eloko wana bazobenga yango possession satana akoko posséder moto amelaka na verre moko moto amelaka verre mibale satana ye atie possession atie yango ekomeli ye sikoyo lokola elengi moko moto azosupporte te tokoma koko vida ata mbongo nyonso na ndako likolo akomela tikala pamba c'est-à-dire eza lisusu eloko ya moto alingi te ekomi baimpose ye batieli mwa eloko moko na ndenge ya molimo en esprit biloko nazoba eza biloko ya molimo batielaki eloko wana akoma koyoka gu moko vaut mieux azanga kopesa mbongo akolia me yamela bolala na nzala me yamela sikoyo na motu ya ndenge osoko omoni ye ozali mwasi na ye koboya ye te kotana mabondeli oza mpe mobali na ye koboya ye te eza moto basi batrike ye na mondi ya molili ye azoyeba te yo ozala moto ya kobondela mpo na ye kosenga mawa na nzambe kosenga bokangola nzambe alongoli na kati ya eloko wana moto wana akobika na nsima na yango tobimi libanda ya lopango tokoti na kati ya clôture nakuti motu moko atelemi croix rouge tala serenge moko ya monene serenge wana eza na makila na kati ya rouge basi mibali ya age nyonso basimbi na bamire boye apesi mokongo ndenge tokendake pa munganga ifo pese na nsima po abeto tonga siko munganga wana croix rouge wana aza na serenge ya monene aleke pa moto abeti tonga azonga siko soki abeti nga par exemple mama 50 ans pembe nange eza na mwana 18 ans so babeti nga babeti ye mbala moko epesi connexion ye mwana wana 18 ans na ngai tolingani mama 50 ans na mwana 18 ans balingani mani osala bolingo kaka esika wana papa wana papa tala oyo aza mama waza mwana moke. Merci beaucoup ezalaki temps ya mama c'est ressources encore moke na mwa moto chaleur ezopela wa mama merci ozalaki koloba batonga bazotuba
so bapesi motu tonga motu ya age oyo na motu aza pembeni aza maman 50 ans omona balingani babandi kosala bolingo soki mpe baza pembeni na ye aza ndeko na ye omona mpe balingani na ndeko na ye wana babandi kosala bolingo soki mpe aza mwana na ye omona balingani na mwana babandi kosala bolingo soki mwana bandi kotunaka papa yango totembola bato oza pembeni tozotala makambo ndenge ezosaleka isi papa koma kokopekisa bango totala oyo wana bazelaka papa na mwana okomekola bato yango nga nayebi bango isi mwana azaka papa na ye wana azaka mama na ye tala ndenge ezosaleka abisina omoni makila oyo bazotuba bato wana batonga lelo eza na bato oyo baza na sida me sida wana azwa na ye mwasi ya sida te azwa na mobali ya sida te baseretrouve aza na sida couple moko oyo akei basali nini teste oyo aza na sida mwasi aza na moto mwasi aza nango mobali aza na moto ezokoma bongo na bacouple ebele soki eloko ekomi ebele ezali nde eloko wana ya mondi ya molili satana asalaka eloko nyonso na bit ya kolobaka ebebisa bato ebele tonga wana ezali na makela so babeti oyo moto azwi tonga wana peut-être ozwi yango na sa pongi namoni na pongi bazotombolanga tonga eza traitement eske nde nayebi soki eza traitement tonga nyonso moto akozwa na moto eza traitement te eza na tonga mosusu mongo na ye kobeta yo ainfecte yo akotise maladi ya sida ntango mobali yo mpe okende kolinga na bomoto obandiki okende kokaba oke kokaba me mobali dona ndako aza na mote ayebisinga sikoyo biloko wana bazosala oyo na oyo balingani esika ebima makambo ya inceste biloko wana eza tata alingi mwana na ye mwana alingi papa na ye yaya alingi leki alingi mobali aleki biloko wana eza biloko ezalaka motu ye moko azosala yango na kote ezalaka sata na barizi ya monguna akotisi bolingo moko na kati ya bato oyo baza makila moko puiske ntango ekokota eloko wana ezomema deja libebi liboso na nzambe bible ezoloba na levitike ezoloba oyo akomona bolungu ya tata alakelama mabe oyo akomona bolungu ya ndeko na ye ya pene alakelama mabe bible ezoloba yango alors c'est-à-dire satana azokotisa biloko wana na kati ya famille moko basala biloko wana mpo famille wana ekoma famille ya bilakeli mabe tobimi wana na esika wana tozomona biloko wana nde esika wana ya sida ebima tobimi na esika wana tobimi tokei kose retrouve na terrain vide na kati ya terrain wana ya monene nzete ya pio te ndako batonga te eloko te namoni babebe ebele bana mike ebele baza na mitolo milai babebe bazolela zelo epeli moto likolo moi bana bazolela makasi nabi papa nayoki mawa bana bazolela boye siko bana yango bazolela mwana azolela loboko moko akangi yango boye loboko moko eza pole azolela loboko moko bakangi loboko moko eza pole ntango na bandi kotuna papa namoni na kati ya bana wana bana mibale babimi aza na motolo loboko moko akokanga loboko moko polele loboko eza polele bakangi nga na bilamba babandi kolela bana mibale bazolela makasi nani papa yebisa bana batika namoni somo papa lokomona somo te yosalaka avortement wana esalaka ezaka na bana mibale te nabandi kotuna papa c'est-à-dire bana nyonso bazali awa nga moto na avorta bango abi ebele bazosala avortement bamoni yango lokola eloko moko ya pete nazobi soki bana nyonso na jugement moto asopa makila aboma motu akozala juge bana oyo nyonso alobi bana wana bakangi nga na bilamba bafongola mwana nyonso akangi loboko akangi nde biloko wana balongolaka nzembo soki kisi ya mondele soki kisi ya bato mwindo aza na nzete na maboko asimbi yango kaba azozala ntango moto wana akozala juge awangani balakisi ye mwana wana na biloko balongolaki nzembo soki moto wana akoyambola lisumu wana sincèrement nzambe alipisi nazoba na bajeune fille na baloba na bamama oza mobulu na mobali na yo boswani oza na mésentente na mobali na kati ya ndako yoke kosilika zemi oza na ngolobi na kolonga na zemi mpo azosangana nanga moto wana ozoloba peut-être nde député ya lobi peut-être nde président ya lobi peut-être nde mwana oyo akoko kobatela yo na kimpaka na yo oyebi étoile nzambe atie likolo ya mwana wana te makambo ya pambapamba ozolongola zemi nazoyebisa na bana na nzambe kosala lisusu eloko wana te eloko wana ezokute cher ntango nazosilisa koloba likambo oyo na bandi kolela nabisinga kolela te ngai na yo promenade makambo nalingaki kodécouvrir tosoki a ntango azoba tosoki alobi nanga kende zonga na nzoto na yo ozanga liwa moko ezoya liboso na
okokufa na liwa ya ndoki te okokufa na liwa ya accident te okokufa na liwa oyo soki nzambe alekana na koyebisa kokufa pamba koyebokufa te namoni nazoti nazokelanga nafungoli miso na bamoki nafani na mikolo na bandi siko kokanisa oyo ya liboso aza kotambola na nga mosala aza kototirenga kolukanga libala kobotisabotisa bana na makasi esika nazolinga te ye azosalisanga makambo ya makasi mais oyo azobisanga makambo ya bien azolakisanga na seki nayebisinga liloba suka na kokufa te na aksida na bandi koresoli siko makambo wana ntango na fandi makambo elekeli ngai ebele jour moko nalamusi nafandisi mobali nanga abandi kosolisa na mobali nanga nalikolo soki tokotiaka tolala mabana tala esika na mona azali komona bolobeso nasikoyo nazomona moto moko azoya nazobenge papa moto wana na bandi koexplike nzoka biloko ya molimo ifo explike moto aza explike soki moto aza ya molimo te akolanga ye te obana nayebisangaki biloko wana ezoyebisa ngai yayebi yango te soki okomela moto na yo okozokende nazoyebisa yoke mais ntango azobisa okokufa te na liwa ya accident to ya kineke nayebisa soki okotosa kosambelaka na kombo na yesu soki okotosa kosambelaka na kombo na yesu liwa wana ekozala ntango naloko epa mobali na nga lokola eglise wana bakobaki yesu te bamoni yesu eglise oyo mobali na banda kosambela balingaki yesu te bisika yo kozalaki esika amemaki ngai sikoyo ozo koexplike papa satana voilà ozoyebisa eke moto wana biso soki na kosambela na kombo ya yesu nakobika ye atomboki alobi ekoki kosalema te ngai yesu na ngai tokoki koyokana te yesu aza motu yesu aza boye alobi makambo ebele nabise mobali na ngai nazalaka mokristo kala siko lelo oyo okotisanga na eglise na yo oyo okokoyanga na sambela yesu eske yesu aza mabe kosambela yesu alobi yesu kosambela yesu te okosambelaka nzambe na ngai oyo esika ngai na bimini bien aimé ebendaki mwa na kati ya makanisi na ngai na bandi kotala sika mobali oyo c'est-à-dire satana onga na ya kokutana na ye na ntango naza kotambola naza kobotisa na bana na makasi c'est-à-dire ye ayebi motu wana koma explike ntango ayoki masolo ya yesu abandi kotomboka me ntango aza koexplike makambo motu wana azali komema bana motu boyeboyeboye atomboka te c'est-à-dire place oyo eloko nindangi na comprendre eloko moko mais na niveau ya ignorance nazalaki akocomprendre te sikoyo na kati ya motema nazozwa décision ya koluka yesu mais naza na capacité te so mobali na nga azokanga abi konaluka yesu te nazala kaka na église wana orke makambo ya kobongola motema makambo ya yesu makambo ya kosambela eza likambo moko eza personnel esali ekendekokula eza likambo ya motu ye moko bien aimé natikali na vie wana ntango nazobika na likambo wana ntango mobali azokanga ngai na bangi oni nazo décision mbala moko naluka basali na nzambe nayamba yesu na bangi mpona kotosa libala na kotosa mobali aye koorganize voyage alobi tozo voyage atindinga kote ya bamarasi tozobenga marasi esika babomaka bambisi mingi kote ya kokende neti kozokende na batanzanie na bandiko toke kuna tosombi bambisi toye na mbisi wana ti akalemi tokomi na mboka akalemi tocharge bambisi wana tokende wapi bukavu po tokende na kamituka eza na esika moko koleka bukavu bazobenga kamituka eza carrière ya or okokende na mbisi oteki osombi or ya ebele okende yango dar salam oke koteka dar salam oye kozonga lisusu ntango tozwi mbisi wana totie na bwatu na bato toke na mboka wana tozali kokende toteki biloko na biso nyonso esili tolongwe na mboka wana bien aimé yesu aza mobikisi na nga amen tobimi na mboka wana tozongi tokomi na mboka moko bazobenga uvira nde epai wapi laki tanganyika mpe ezoleka wana babato nde tozoelaka wana na uvira tokomi na ndako ya leki na ye ya mwasi na mobali na ye bango mpe baza kosambela kaka na église wana na église oyo papa ndosa na église papa aza kosambela wana tokomi wana bakoti biso na bapriere na bango wana tosambele esili tokomi na butu lere yanga papa yaka kovisite ngai ekoki namona papa azokota sikoyo
mokolo siko na ye koyeba ke moto ayaka kotala ngai koyebisanga makambo aza Jésus Christ namoni ya koti atie maboko boye namoni na maboko na ye oyo eza ya kotomboka makili ezotanga namoni na mutu na ye aza na ekoti ya nzube ezotanga mwa nini mike mike awa atomboli namoni pota ntango azokotalobi eske osoyoka lisolo ya motu moko ya boye nalobi nasi nayoka lisolo ya motu moko batombola ye boye kombo nena ngai kombo na Jésus Christ ya Nazareth alobi ezali nai naye na mawa na nga koyebisa yo koinforme yo ke kobanda lelo kosambela lisusu na kombo na Nzambe wana te sambela na kombo na Yesu Masiya puisque danger moko eza liboso na yo awa sala mikolo mibale sambela na kombo na Yesu Masiya mpo okende kokwea na libulu ya danger wana te liwa moko ezali awa liboso na yo mbala moko alibo nafongoli miso naza na mbeto na ngai mobali pembeni nakobetela lisolo ya Yesu mbonini ye koalinga koyoka Yesu te nakufeli nango na motema nabiwa bisinga nasambela 2 jours kombo ya Jésus okenda bombi yango na ntongo nazobanda yango doki mbala moko na motema nakebe tukutukuku ifale na ntongo na banda priere wana ntongo etali siko place tokomi bango moko bato ya eglise wana bango na bango nga na se retrouve nga moko Yesu azolinga kobimisa nga na kati azobisa nga nasambela na kombo ya Jésus donc mama place wana na tu non donc Yesu ayaka mpona bato nyonso te bozalaki batebele mais les autres pointé kaka Yesu ayaka mpona bato nyonso tata ndenge ayabo ya pesa nzoto akufa na ye na ekulusu ana bato na ye eza na bato na lelo batikala kondima te ke wakufa na ekulusu aza Jésus yango mona eza bato mosusu ata azosala biso bane nzambe akipane te Yesu akipane te mais mosusu kameki kotengama omona aza mal à l'aise nde bakokokita mpenza Yesu ye moko soki komimonisa ye moko akokita kwa boto eza nini esala mpona nini kaka ye c'est-à-dire ndenge toza wana ndenge na biso ke depuis Yesu akufana ekulusu na lelo eza na bato bandima na ye te lokola bato ya eglise oyo nazoyeba eza eglise moko te eza baeglise ebele ozoyeba meme bamosusu mpe azosambela ata nulle part mais azondima te ke Yesu azali Nzambe obi aza mwana na Nzambe bamosusu balobi aza kaka prophète pamba bamosusu balobi aza kaka boye nyonso wana mama ngolu epesameli bato nyonso te ngolu epesameli bato nyonso te okanga na sufraka ngaka na sufraka basambela na bango te baza kimia kaka nga bapasi ngai eloko ni elakisi soki baza bien soki moto asombi motuka aza bien me moto akozala na motuka wana ake mokolo ya jugement ake na affaire me yo moto oza na motuka te lokolo oza na Yesu kati na yo oke na vie éternelle eloko ezolakisi soki moto aza bien kaka mpona motuka bi mpona koliaka fufu kotonda kolata elamba elakisi ka aza bien eza bongo te bible elobi ke ngai oyo akondimela ngai na tata na ngai tokozala na kati na ye tokosala tokosala demere na biso kati na ye bonga moto aza na demere mobimba bokonzi nyonso eza na kati na ngai nayenda kolula moto mosusu nalobaka ye aza bien te na moto aza na Nzambe ndeni aza bien bobandi priere sœur Stéphanie nakomi na tongo na bandi kotala sikoyo modele stratégie nga na kosala awa mpo nazwa kaka place ya nga moko nasambela bango mpe nde bazalaki wana bazalaki strict soki ngonga na bango alosambo ebelemi ifo bino nyonso bokende kosambela nsambe nakosala nini saint esprit apesinga mayele nabenge na biso mobali na ndenge nasambela nzambe oyo olakisa ngai aza nzambe ya makasi sikelanga esika na chambre balege biso lelo fandaka kuna na bayo nasala makambo na yo sikanga na muta ndenge nasambela mpona voyage oyo tolingi to voyage ndenge nasambela c'est femme de sambe na bimi libanda na miso na ye nalati bilamba na biso tozali kolata mpona na église wana ava kosambela nasali bamakambo nyonso tozali kosala kankitama ndenge balakisa biso nasali biloko nyonso ye azotala ngai angula yeke nazokende kosambela na kombo Nzambe na ye nzokanga na miso nazo avekle ya mona mpe nazokende kosambela na Nzambe na ye yokama ye na kati nazokende kosambela siko naluki mayele wana mpo kaka nazwa temps ya kosambela Nzambe oyo Jésus Christ ya lisumu te mama Rebeka yo pasteur ntango nakoti na kati eya lisumu te wana nalukaki nzela nini oyo nafanda mpo nasambela na Nzambe lokuta na nkolo eyokana wana ezalaki mayele nazwaki mayele nakoti sikoyo na kati na ndako na kandi porte ntango na kandi porte na kati wana longoli na mba wana bwaka kuna longola banini nyonso bwaka kuna nafukami masere ezalaki première fois mpo nasambela lisusu wana malgré makambo nyonso oyo malgré mosala nyonso Yesu asali mpo nazolakisa yo alandi ngai awa azwi ngai
ezaki mbala liboso mpona ye kosambela na kombo na yesu nakoti nafukami na lelama ya misu esangana nazanga maloba kolobela nzambe nazoloba kaka pardon moi limbisanga mosala monene osali mpo na nga meti lelo nazotosana na banzambe mosusu naleli makasi epai na nzambe nsima nango nayoki vo moko ezoleka na mopepe elobi senga elonga na nzambe senga elonga nabandi kosenga elonga mpona liwa wana bazobisa nga liwa nga nakokufa te nga nayebi mokolo nazalaki na terrain ya bana oyo bazalaki avorte olobaka na ngai nakokufa te na liwa bandoki nabandi korapeli nazosambela kaka losambo moko nazosangisa nazwi makambo ya koto natie liboso ya nsima kaka bongo bien aimé cet esprit nabongisaka mabondeli na biso toyebi kobondela amen ntango nazosambela losambo na ngai wana te make nasopaki motema liboso na nzambe nasotoka boye 15 heures nakoyi nakondi na lali nakoka 18 heures nayoka mobaliaote bona bima nakoya kolia ya kolia biso tosalaka mabie na ndenge wana te bima biso tosambelaka tozolia yaka bima ya kolia nakolia lesima tozaki 18 heures nazwi te lia biloko nyonso nazoka peposa te bien aimé nasali 2 jours ya prière 2 jours ya prière soki moto asambeli yango sincèrement na kombo na yesu amipetoli nasopi motema nde liboso na nzambe prière ya 2 jours ekokopesa solution ya makambo ya 10 ans wetula wewumela soki moto asambeli yango sincèrement ndenge nasambelaki wana lobi nango mobali alobi tozovoyage awa nazolobela missile d'accident bien aimé nzambe azali nzambe azokangola nzambe azobikisa nzambe azosauve bato na kati ya esika moto akokoma te nzambe azokoma tokomi mobali alobi tozovoyage ya mbalakata totelemi azalaki na bana ne ya basi mibale wabotaka na basi mosusu ngai naza na bebe témoignage nakolakisa bino na image ezoya bebe témoignage oyo nakotani na hôpital wana nde ezalaki debi ya cérémonie eza mwana wana début ya cérémonie nde tobetaka na ebandeli mwana basalaka cérémonie oyo natelemaki liboso ya moto voilà azoloba wana ozovoyage na ye kaka ye wana sikoyo ntango likambo wana esalamaki na cérémonie wana mwana akufa na ye te me na molimo mwana na sakrifia ye na monde ya cimetière azalaka ne kuna me na bomotu natikala na eloko eza mwana te ezokonsome kaka mbongo une semaine après mwana wana makila esili bokeba bandi kozongisa makila 2 semaines soki esali eza ebele c'est-à-dire mwana dépense batikeli soki adépense ti mokolo bakoya kozwa ye dépense bien même mokolo ya kovoyage nazaki oblige kaka mwana wana atambolaka te mwana wana afandaka te nakotikele nani alobaka te nakotikele nani nazoblige kaka na voyageaka na ye na bavoyage batermos ya mai ya moto kosalela kaka bamiliki kaka nde amelaka mwana dépense kaka amelaka kaka miliki nase retrouve na mwana wana oyo anga wana bebe na bana mobali ba jeune fille mibale mwana moko ya 16 ans na mwana moko ya 14 ans ba jeune fille mwana me alobi tozomata sikoyo na bato po tokende na mboka akademi tolongwa na uvira tokende akademi bato bayebi bakote wana bakomprendre ndenge nazolobela toke na laki Tanganyika tokati babiye na biso tomati mobali na ngai tozalaki na marchandise ebele totie bato ya bame vide bato ya banani bato bamatimati wana ntango tomati wana totamboli à peu près 50 km likolo ya laki eza na profondeur bao bayebi Tanganyika batanga ya ta na glace eza na profondeur azali munene babato soki ezindi na kati ekendeka libela moto akobimisa yango na kati azalaka te ezali laki moko ezokabola biso awa na baburundi na batanzanie na congo bien aimé toza na kati wana tozokende tokomi ba 20 heures na neti mwa pongi na voyage ka ndenge ezaka wana likolo ya mai neti mwa pongi natie motu moke boye neti nazonimba naza na bebe wana na maboko ba jeune fille ya mobali nanga pembeni nanga bafandi nazonimba namoni depuis tokabwanaki na mobali wana ya molili yesu abandi kotambwisa ngai na bapromenade ezoka ntango nazotambola na jésus asi atiaki ekale moyen ayaka lisusu kolukanga eza te mpo amoninga ntango nyonso nabongi kotambola na ye première fois naza na bato namoni motu wana atelemi likolo ya mai asimbi libende na loboko abalusi boye 3 fois avize libende wana
na moni bende wana ekeye koye esika bato bazalaki makila epanzani ebele apongi ya moke kaka boye nga namonaka so moto te lelo namoni nzambe na nga eza nini seigneur loko nauti kosala priere na nga wana na se ya motema mobali mpe azalaki wana azomonaka ndenge na stuki wana azotala nga nabandi koprie na komona yesu olongisa ngai yesu ya kosekolo tala moto namonaki yesu tele namoni ye abambili bende wana wapi nzambe nazobondela me na kati ya motema priere ya ana na shimo nazobimisa maloba te bien aime ndenge nazoprie esali 1 heure du temps te namoni likolo na lola ebongwani ekangi ekomi molili mbula elingi enoka ntango molili ekangi sekusekoti bato ya mboka wana balobi boye bilima ya mai oyo elamuki ezoluka basacrifice ayebisi mobali na ngai yo moto oza na marchandise ebele livre ya marchandise na yo tobwaka yango na mai tokabela bilima wana ofandi wana biloko na yo wana ntango bakomona tokabeli bango marchandise bakotika bilima batolia natali mobali kondima ya nzambe nosambela sambela nzambe mai efandaki yango mobali ayebisi bato wana oza na banzambe mosusu baza na incapable na imposable mobali ayebisi bato marchandise na ye bobwaka na mai bopesa bilima wana bopesa bango bazwa marchandise batika biso bato babandi kotoka marchandise nazotala na miso bazobwaka lokola ta jonas bazwi babwake na mai bazwi ndenge bazobwaka na mai nde ezotomboka lisusu makasi bato yango ya mboka wana tozalaki na bango na bato balebo moni ndenge tobwaki biloko baboyi koyamba biloko c'est-à-dire baza na posa sacrifice moto na moto asambela nzambe na ye ngai na bandi kaka jésus christ nzambe ya mboto na ngai na maboko ya satana intervention rapide na ngai awa soki otiki ngai esili yaka ngai nauti kosambela na kombo na yo na kosambela nzambe mosusu te kobandeli na kosambela kaka yo ndenge nazoloba wana eza na kati ya moto namona le bato ekei ezwi mai kote mai ekoti bato ekei ezwi mai ekoti ezwi mai sekusi ya makasi mopepe soki ebeti bavake ezotombwama emati likolo eye kozipa bino bato ezindi bato ezozinda mobali aye mbango abotolinga bebe namoni mobali bandi kolobaloba azolobaloba azotanga nzambe na ye wana ndenge azotanga nzambe na ye wana nga na sa motema ya ngai naza lisusu na yo te yangaist akufa orange yangai azali jésus christ oyo akufa na ekulusu mpo na ngatosikokabwana kala yo jésus ye nani puiske nzambe akokoboya nzambe mosusu te soki nzambe wana aza ya solo okobo jésus christ pourquoi bien aimé ntango nazosambela namoni bambinga mibali bazozwa basauvetage batambolaki nango soza na sauvetage te balati sauvetage wana bamibwaki na ebale tombo ozomona lokola mai bazotombola bamatisi likolo ebeti lokola batonere bu bato basi batamboli kuna bayebi makambo nazoloba ketanganiki etombokaka minete tozoloba oyo tozinda na kati ya laki Tanganyika zoka moto mobali wana ya molili namonaki abeti libende eza misile atelemi abambi biso na bato perdre équilibre nde tobandi deja ye kuna na bademo ya bilima na ye babandi kobalusa mai po tozinda à la recherche ya nani ya ngai fo bazwa ngai soki na kati no eloko ya nzambe ezali bakobundisa yo meme baningano bapasteur bakobundisa yo meme baningano bakoriste bakobundisa yo meme badiaconese meme bandimi ya église moko bakolinda yo te bakoboya yo mpo na nini mpo na kati na yo eza na eloko moko ezosala différence entre bango na yo kasi tozongi na bible te joseph lokola azali na mona bilaka bandeko ya joseph nde babundisaki ye mpona nini mpo na robe ya multicolore oke multicolore wana ezalaki na ndenge ya libanda te me na ndenge ya molimo azalaki mwana moko azalaki na promese ya lipango molimo nini alors bitumba wana ozomona ma soeur mon frère papa pasteur révérend bishop apôtre bitumba wana ozomona meme na bakonzino ya mosala ozokomituna osala nini bao basalaka mabe na mosala bazocouvrir bango mais yo soko osali mwa erreur moke likambo no ezokoma monene ezokoma tie pas chef comprendre que na kati na wana eloko ya nzambe
eloko wana siko nde bazobundisa baétouffe yango omona bongo kende na banzela na bango koluka bino bozala na bachef bien ndenge nini bolakisanga mpe eloko nini bosala bamemona nzela na bango komeka te bituma ndo eza mabolongo fukama belela nzambe alola nzambe aza na bombo akobikisa yo akokangola na biloko wana ndenge tozoloba makambo oyo bandeko na ngai balingami nazobela libota bana na nzambe balingami kati na ngolo priere wana aza kosala ya katikati wana naseretrouve naza na kati ya mai nabeti nazindi mai ezotombola mutu nayoki ndenge mai ezotombola mutu ebimi libanda nakangi yesu nazindi troisième fois ozoyoka bato bazokanga likolo ya ebale epanzi bato ebale mobimba oyo azokanga na nzambe na ye oyo azokanga na nzambe na ye oyo azokanga na nzambe na ye ntango nazokanga nayoki na kati ya mai jésus christ le même hier aujourd'hui éternellement oyo apasola mai israele batambola me ngai yanga bapasola mai te nga bamemanga komema so nalobi boyitikanga naloba na ngai komplike ta oyo yesu akokomema ngai ta amemanga te ndenge nini amemanga te ndenge nini nakomi na kati ya ebale nazoka pembeni na ngai maseur stéphanie moto azoba na ngai alobi kanisa na terrain vide nayebisaki yo nini okokufa te na accident okokufa te na kindoki accident ngo nalobaki yango omoni mabondeli nauti kokotisa yo okoti awa ya 2 jours ezalaki mpo mabondeli na yo ebendanga pembeni na yo naya kosauve yo nazali awa okufa te okufa te okufa te okufa te tika kolela koloba nakufie ozokufa te nga nazawa ozomona nga te nazoyoka voi nabetile moko oza wapi papa simbanga nazobeta maboko na mopepe na mai nazoyoka moto te miniti oyo nazoloba nayoki ndenge nazokita boye na mai ya kotelema nayoki na se ya mai makolo ya moto ebetinga kope babetinga na makolo ya mako babetinga pati babetinga boye makolo mibale pa na baluki nalali nazotala likolo eza impossible mutu aza na bomoi alala likolo ya mai na bongwa na eloko ya pema na bongwa na eloko ya pema likolo ya mai nga naza na makila nazozinda te naza likolo ya mai bopepe ezobeta nayoka pediker motema ekomi na kimia loko nalali na mbeto eloko wana ezobouge eloko wana ezobouge ndenge ezobouge nde tozokende ndenge ezobouge ndenge tozokende ndenge ezobouge ndenge tozokende ndenge ezobouge ndenge tozokende soka toza na mobembo papa aye kobenda nga na katikati ya mai abinga moko natambola likolo ya mai olela nini yango nakozwa na kobimisio na kati ya mai moke te nakomi pembeni ya ebale nayoki voi ezoloba na nga awa okomi eza pembeni ya zelo kitisa makolo nani ata na se okoyoka zelo na mwa matiti ya mike kati sambala moko zelo yango wana ya kokauka okomi na suka okomi deja na suka opération deja esi esili ya kufa bakufi yo deja osi obiki bien aimé na kitisa makolo neti moto nazokita likolo ya mbeto na kitisi lokolo mosusu nayoki na nyati na mai na zelo matiti ya mike ezosimbanga na makolo vertige makasi na koyi bo nayo kaka nazali awa telema kobanga te na telema na vertige molili nazomona te katikati tokomi katikati ya moto ndenge vraimen wana ezosalema nayoki mingongo ya bato mibale bazosolo na 0 metre na place nazalaki alobi ozobanga soki ozobanga belela bato wana bazoloba loba nazali awa naza motu ya kozwanga nabandi koloba batu boya naza motu boya kozwanga nazokoka te awa eza potopoto na matiti na obanga tika mongongo ya mwasi moko azoloba awa donc maman Rebecca au secours ya bato yaka na deuxième position nzambe yaka na liboso eza nde bongo mutu nyonso ayaka na nsima na nzambe ye ata moto epeli na ndako nzambe ye azofandisa moto nie ti bato bakoya yo deja sobiki alobi benga bango balobi ye toyeki voi ya mwasi moko azali awa oza elima te nabi te naza soki oza motu loba naza motu nalobi naza motu naza elima te boya kozwanga nayoka moto atie lokolo mpani atinga lobi oyo atinga asimbinga na loboko malembe soki osimbi nga makasi tokozonga na kati ya mai malembe yaka simbanga nasimbi motu wana nazoka présence ya motu wana alobi sikoyo bokende bokatisa boza na zelo naza kaka na bino tokatisi tokomi na zelo bakobima kaka na bimi na mai na fandi lola efongwami mapata nyonso ya molili ya mbula epanzani sanza ebimi ya makasi éclairage namitala bono eza na bilamba te mai elongoli bilamba nyonso mibali wana bayai kozwa ngai bango mpe molobi tozalaki na voyage
nazali na bebe na nga na mobali na nga na bajeune fille na nga mibale toza wapi tokomi sikoyo naza na bilamba te mpona nini batalinga balobi yaya kotuna nanu te tobiki na liwa tosali accident bato ezindi bato nyonso ozomana na miniti ote bakufi naza na bebe wana te nabandi kolela bebe na ngai nanyokwami mingi na bamaladi na bahôpital lelo mwana aya kokufa kaka bomobali na ngai bana na ngai ya basi miniti oyo toyoki na nsima bapeshere bazoya balobi bao bazoloba kuna baza batu soki boza batu tolokoti mwana moko wana mai mwana esika bakendeki naye babwaki ye na mai papa azwa moya konage ase défendre kote azokita bapeshere baye barekipere mwana batie na kati ya bwato baye na mwana totala mwana boye saint sauf balobi aza ya kolembalemba eza mai bobetemi na libumu asanza mai nayebisi bango te azalaka nde boye ya kolembalemba azalaka ne paralyse aza nebien te na récupere mwana na tie na nzoto mwana aza paralyse akota na laki Tanganyika mibali mbinga oyo bazali na makasi bakofi tozalaki ba 58 tobima mibali wana mibale baye kozwanga nga mwasi moko mwana moko na mobali na ngai ye komona na après 4 heures du temps ba jeune fille mibale wana bakufa na makili ezobima na zolo ntango balokoti bibembe na ntongo ndenge namonaki libende wana babambaki bato nyonso bakufaka mokolo wana baza kobima makila na zolo makila na matoyi eza bilembo ya mort prématuré soki moto babomi ye na nko na monde de ténèbre na kobeta banzete na konyokola komona bibembe ebele bimaka makila na zolo na matoyi na miso neti binzoli bembe ekangi elongi ebembe eza na esengo te ebembe ezolela mwama ya miso ezokita boye c'est-à-dire eza bilembo ya moto babomi ye na makasi na nko mama Rebecca mpona lelo na banza tosuka na mituna oyo toni tosuka na mituna oyo po pema parce que on a pris vraiment du temps tosali au moins 1h30 ou 2h je pense nalingi natuna oyo mwa baquestion ndambo mais yo sosolaki te sukusu wana eyaki na mai ezalaki mpona yo Jonas amibimisaki mpona nini te po okupe komibimiso mipointe babwaka na bango yokende nazalaki na ignorance nayebaki te ntango moto wana abambi eloko wana ngai naza kotuna abambi yango wapi c'est comme si ngai naza na ngai na voyage namonaki neti abambi yango place moko eza bato soki bawenze soki bawapi mpona koyebaki abambi yango mpona ngai azoluka ngai nayebaki yango te naye kososola makambo wana nsima ntango nabiki nakepa basengi ya nzambe ntango nabiki na moma wana natikaki lisusu mpe nalobi non awa ifo namibimisa liboso ya basali na nzambe nalakisa bango likambo na ngai nyonso po basunga ngai nzambe akokoya asungi yo adelivre yo akangoli yo mais ifo atia yo na makolo ya motu moko ifo atia yo na makolo ya mosali na nzambe okobanda koencadre yo na bapriere kolakisa yo ezalaka boye ezalaka boye ezalaka boye kuna ntango nakepa basali na nzambe nde esika nake kodécouvrir ke ezalaki recherche yanga moko mpo ngai nakufa sikoyo lokola kriste deja azalaki na nga ke bato ebele tozalaki na bango na kati ya nini ya voyage wana ebele bazalaki bato ya église wana merci tuka tutula so motuna ntuma kola ndosabi ang c'est que yesu na yo aza nzambe moko ya injustice comment est-ce que likambo yo ndosali ya mabe andimi komona bamakila bato ebelani ete angabikisaka yo moto moko mpe likambo yango ezalaki ya yo moko ngai nzambe azalaka azoloba moto akoyambola lisumu na ye akolimbisa moto akoyambola lisumu na ye akolimbisa bato ebele tozalaki na bango c'est-à-dire eza église moko ezali mingi na bakote wana bato tozali na bango kuna presque bao mibali o mibale wana bayai kobina liso alobi mwasi na nga ye mpe azala ya église wana mais mwasi na nga asambelaka kuna te mwasi na nga akenda kosambela azali na bapriere moko yalisaka vision moko amoni na vage na sala accident mais ye asambeli na miki babandi kopesa na batémoignage o mpe mobali na nga azalaki ya église wana abikaki nzambe akokobikisa moto ya lisumu mpona kopesa eta ayambola aya epai na yesu tout comme mpe nzambe ngai nandimaki ye deja ndenge ayai kolanda nga ngai nandimi ye apesi nga priere ya 2 jours natosi nakoti na priere wana nasambe esili nzambe ayabikisi mobali nanga mpe abikaki mwana wana mpe abikaki merci beaucoup tokoyeba na mbaleko ya bokomona mwana wana soki vraiment ya solo aza vivant soki azalaka ya kolemba to azalaka ndenge nini bokomona ye bebe témoignage donc nga deya namona ye atikali yo mpo mona ye okopambolama mingi témoignage esili te okuti boyoki te
ezo continue donc ndenge maman leur alobaka toza kokoba yesu tokende elongo donc témoignage cité eza toujours moulayi et tozo kende presque eza nanu ba partir kitoko boyo parce que elenga yesu masiya ndenge nini yesu atayaka mutu soki asuye okolelanga na mukona oka témoignage oyo franchement bien aimé na lela ba partir to komo kita eza susu epeso sengote mais pesa au mawa parce que on est la carte na Yesu Masia est fortifié donc ça l'a déjà branché maman Rebecca de Jésus le bani ni asuka conseil ni na 2 minutes parce que to comme na suka conseil nazo pesa na bana na Nzambe bakanga na Nzambe Nzamba ba kokote o Nzamba ba tumundi o Nzamba bolte Nzambe oyo akufa na ekulusu pona kobikisa mokili mobimba il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth ye wana nde kangama na ye puisque kati ne lobiko ezali libanda na Yesu kufa ezali nde kangama na Yesu wana yo moto ndimele ye nante ndimele Yesu wana lokola mokozi pe mobikisi wa sala pona nga et pas na yo peut-être akosala kolega na wa sala pona nga okoyo kezebele kangama na Yesu lukanza mbena ba prière kotana mabolongo sambela Jésus-Christ to sambela keka na lo sambo kaka na kombo na Yesu atikela biso kombo na yeza na nguya ya kobenga na ba demo eza na nguya ya kokangola eza na nguya koleka ba kombo ba koko na biso ya baboti na biso ya bato ebele ya minene toyoka alors conseil nanga munene ezali to tingama na Yesu kati na Yesu yobiko ezali merci beaucoup restez branchés toujours communiquer zali kaka derrière maman Annie na Bologne donc c'est vraiment maman Rebecca par maman oyo ba soutenir ngai makasi aza mama moko nabi ba mama te nazo bongisa lelo bana ngai ba mama boze bele bolinga nga ba misu batala nga na musika misu pe ba jijanga na ndenge na bango misu pe ba boya nga na musika ba poshanga te mais mama wana mkwali boso amona nga na le Nazareth ya poshanga banda mokolo wana koma mama na ngai banda mokolo wana butu na moi azanga kobenga nga te tongo pokwa azanga ezala likambo ayoki babengaka ye omona osali lisusu nini Tiffany yoka sala boye tambola boye zala boye mema yango boye soko sali boye ko sala boye donc maman o azoki pifo akoko gangelo na sika ko ganga akoki ko féliciter na sika ko féliciter akoki ko reprocher lokola maman nzamba sepeli azo yake pe mala bo na kimia surtout na réfléchir un peu sur ça j'ai beaucoup pleuré de temps en temps dans ce qui n'a pas ninga moko donc nazo ko supporter moté nazo lela donc ça la ngai so ça la bien té là on a vu mal besoin na nazo la kaka makasi mais au fond de moi je demande à Dieu nzamba na wazuye est-ce que kola za sous na maman moi linga pesa na lo maman ni na Bologne donc nzambe asunga la kisinga mabete za ba maman ba la kisaba na babe mais maman atikali ko la kisanga mabete atikali toujours ko conseiller ngai atikali toujours ko la kisanga Yesu masiyo nga lazalaki na ye atikali toujours kopesa ngai sengo ya kozana maman mais nzambe azwaye na kimia esali ngai vraiment et me qui un peu na tel pe na poids na nga na diminuer souvent mukie parce que esali nga ba souci nzambe wana sunga papa et moi on est ensemble il y a pas de souci ndeka tozo solola ezala kaka ndenge na papa et puis ba petit frère ba junior tout ça ba tebele donc na koloba makambo ebele te maman na salelanga on a lobby eza spiritualité to ya morale mais sur le plan physique maman na salelanga na koloba te so na koloba ta moko mutali boso sali démarche pour bien sangala ya poto c'est cette maman là na mobali na ye ba pimita mbongo la bango ponga na ya poto mais simba raté. Mais si la wana te bazo luka tous les moyens pour que bato mola. Donc j'ai beaucoup de témoignages dans mutaye bio. Amona te ma bimi ça ba mikanda na ya bimi sibilo ne pour ka bengi sa yo ya oya poto. Bon réfléchir ya ngona donc ezo Eva nanga bien te. Eva nanga pena bien te menzamba sunganga ekoleka. Merci beaucoup nzamba pambola bino ne surtout partout bisika bozali. Je vous amour beaucoup toutes les mamans. Ciao 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 ciao. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe